Yesu. Alléluia, alléluia. Alléluia, 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 Yesu, Yesu, alléluia, Yesu, Kembozana, alléluia, Otoyembera Yesu, alléluia, Tobeta maboko, alléluia, alléluia. Alléluia, 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 yes, alléluia, Kembozana, alléluia. Shalom, shalom et bien-aimés dans le Seigneur. La méditation na biso na poko alelo potoko na partage tozo bondela. Nzambe na bon moyo akila lola na mokili to pamboli to komisio. Nzambe atinda kipso liloba lilobela tinzo to benyango Yesu Masia liloba na nguya oye kangola kibiso to pamboli Yesu Masia zala si ba partage o poko kisa liloba na yo to bebi signon so bokeseni au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit soit contrôle du début à la fin. Père, nous te glorifions encore. Amen. Shalom, Missou, bien-aimé dans le Seigneur. La méditation, la biso, na poko, la lopotoko, na partage, to rokende place, on a to soukaki bon, na Genèse 34, verset 25, nous lisons au nom de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Genèse 34, 25. 2 jours plus tard, alors que ces hommes étaient encore souffrants, deux de ses fils de Jacob, Siméon et Lévi, frères de Dina, prirent leur épée, entrèrent dans la ville sans éveiller les soupçons et massacrèrent tous les hommes, y compris Hamor et son fils Shichem. En quittant la maison de Shichem, ils émenèrent Dina. Les autres fils de Jacob dépouillèrent le cadavre et pillèrent la ville, parce qu'on avait déshonoré leur sœur. Ils s'emparèrent de moutons, de chèvres, de bœufs, de ânes, bœufs et tout ce qui était dans le pays et la campagne. Ils emportèrent toutes leurs richesses et menèrent tous les enfants et les femmes et ils pillèrent complètement les maisons. Alors Jacob dit à Siméon et à Lévi, vous m'avez causé du tort en me rendant odieux aux habitants de la région de Canaan et les Périzites. Ces gens-là vont se rassembler contre moi. Ils me vaincront, car je n'ai que peu d'hommes et je serai exterminé avec ma famille. Les deux frères répondirent, cet individu n'avait pas le droit de traiter notre sœur comme une prostituée. Alléluia. Awa toyokaki na cassette précédente ndenge mwana ya Jacob ya mwasi na kombo ya Dina akendaki kotambola mwana ka moko Jacob azalaki na ye na epoque wana ya mwasi ye akendaki kotambola po atala bandeko babita ya mboka ya Kana pona kotala bapaye oyo bayebaki Nzambe te bato bazalaki lolenge moko na bango te bato bandeki kokumisa Nzambe moko na bango te. Tolobaki na ba cassette précédente il faut que sala attention na ba visite na place ya bato ba yebi Nzambe te tolobite toko boya bango mais o sala attention parce que ba Bible zoloba lilala mabe et ko bebisa lilala ya malamu donc ba mauvaise compagnie ba corrompera toujours ba bonne mœurs. Il faut to sala kango attention parce que yo zo kende Bible le biso la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Yo zo kende masolo ni yo ko solola na bato wana alors ce que monani que l'endité il faut que ça la attention que nous la sœur moko yo frère tamsu sœur moko abonde la kate ozayo moko kendara toujours accompagné oyebi ko yela yote. Alléluia. Tala mwana Jacob ayeba kite ke makambo leka ndenge wana meta makambo lolenge elekaki. Alléluia. Awa sikoyo bandeko ya Shichem mwana ya mokonzi wana lobite ngalokola na déshonorer moi wana il faut ka na bala ye alingaki a réparer ba erreur na ye mais bana ya Jacob ba sepela kité ba kendaki ba isaki bango soki boningo bala biso bondi banzambe na biso bokata ngenga lokola biso toza ba circoncis bango pe ba kendaki ko kata ngenga na passe wana bazalaki nango na douleur wana bazalaki nango bana ya Jacob ba profitaki ba yaki ko boma bango
bayaki ko tumba mboka na bango, bayaki ko piller bango na kanda wana, parce que bango nzambe na bango apekisaki bango likambo oyo ya ko ya mwana mwasi abali nanu te, likambo ya viol ezalaki likambo moko makasi na miso na bango. Alléluia. Tokei sikoyo na Genèse 35 awa kutu na 30, Jacob alobi na bana na ye makambo oyo bosali. Jacob akomi kobanga alobi me toza na mboka bapaya, bino bobomi bango na mboka na bango, lelo oyo bakoya kosangana nga naza na famille mingi te awa, soki lelo basangani bakoya koboma biso. Na 35 balobi, un jour Dieu dit à Jacob en route, va t'installer à Bethel où tu me construiras un autel. C'est là que je me suis manifesté à toi lorsque tu fuyais pour échapper à ton frère Ésaü. Jacob dit à sa famille et à tous ceux qui étaient avec lui, débarrassez-vous des dieux d'étrangers qui se trouvent chez vous, purifiez-vous et changez de vêtements, préparez-vous, nous allons à Bethel. Je ferai un autel au Dieu qui m'a répondu le jour où j'étais dans une situation difficile et qui m'a aidé partout où je suis allé. Alors ils remirent à Jacob toutes les statuettes, le Dieu d'étrangers qui possédait ainsi que les anneaux qu'il portait aux oreilles. Jacob enfouit le tout sous les grands arbres qui étaient près de Shichem. Lorsque Jacob et ses fils levèrent le camp, Dieu inspira une telle peur aux habitants des villes voisines que personne n'osa le poursuivre. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Jacob Nzambe amonisamaki. Jacob abande komitungisa. Jacob akomaki na kobanga. Awa bana nanga ba agir boy. Ngai ko famite. Bato yo bakoya koboma ngai. Bien-aimé dans le Seigneur. Nzamba lobi, Bible ko sakate, Bible lobi na sala ka différence na ba oyanga na ba oyanga ite. Bible lobi nzambe asala ka bokeseni na ba oyo ya ye na ba oyo ya yete. Bien-aimé dans le Seigneur, okoki ko vanda kati na banguna na yo. Menzambe akoki ko loba na bango, akoki ko sala tu banguna wana bakoka ko simba yote. Okomona pena biloko no yangwana me bazo koko cha poison te. Mutu boko yina kayo mazo koko chelo poison te. Pona nini nzambe azako zongisa loboko na esima. Alléluia. Yango bana na nzambe bozala kane sengo. Yango bana na nzambe bozala pe na distraction te. Botika ka nzambe na bino musika te. Tala makamto découvrir na chapitre 35. Et que na bato yo bazaki bato ya Jacob, ba misusu bazaki na ba nzambe ya bikeko. Ta misusu yango wana ekozaki tort. Na Dina. Jacob a lobi, nzambe eko bimela Jacob. A lobi, o prometa kinga otongela nga temple. Na Bethel soki na bimisio. Nga na nzambe wana oyo mona kinga na Bethel. Oyo to kutana kina edaki yo po kende pa noko na otango banda eko kima Esaü. Bo bima na peuple na yo. Bo kende kuna otongela ngai esika ubo banda ko adorer ngai. Bien-aimé dans le Seigneur. Nzambe amoni saka. Bible bien veut que moi je te répondrai, je te montrerai des choses cachées. Yo oyo lelo vandi lelo mokili apostasie ekoti. Batu musu bazo mituna toke no sambela wapi. Ake de pa pasteur o escroc. Azonga abalie mbongo. Ezape ndenge moko tangu Jacob azalaki na Kana azotuna na kende wapi. Banzamba bikeko na ba travailleur ne ba komo sambela nzamba bikeko amona ki solo kwa kosala te. Mais nzamba révéla qui est kende na Bethel. Bien-aimé dans le Seigneur, ata sur 100, tozana 90% ya ba faux pasteur. Mais nzamba kola kiso na moi 10% netikala kiso koza ko luka pende longi na nzamba. Nzamba kola kiso kende osangana na bato entel, bazaka misato, mais baza nzamba solo. Alléluia.
Yo yoza komi tungisa obi likambo ekoelinga na ndako na osala nini, likambo ekoelinga na libala na nga na kosala nini. Ozo komona pasteur o ko se confier na yete ba misusu so okeya lobi pesa nga nanu droit nanu yaka na dime mususu pesa nga mbongo na kosala contrôle ekomi de l'hôpital. Mususu pasteur ayenda komi ko susu o commande mwasi na ye. Alléluia. Ba misusu ozo téléphoner pasteur ozwaka yete ndeko nanga place ozali fukama, place ozali bondela nzambe na mitungisi ya Jacob azaki mutu moko azaki lokwa koko na Abraham, azaki na foi, azaki mutu moko atikaki nzambe na yete o amona kaye na ndoto soki likambo mukia bane kozonga kana nzambe na ye, nzambe oyo abimisa nga na pasi, nzambe oyo abimisa nga na minyoko tobota bana tobota mitema te. Tala bana Jacob nde bakene ko agir, papa na bango akoti na makambo ba risque bati papa na bango na risque, mais papa na bango azalaki na nzambe. Alléluia. Batu nyonso babimisaki banzambe ya bikeko, babimisaki banzambe ya bikeko, babimisaki biloko na bango babwakaki. Jacob abi bato bakolandanga bakoko sambela nzambe mususu te. Ndeko nanga so lingi ndaku na wezala na kimia, mutu nyonso avandaka na ndaku na ko sambela nzambe mususu te. Sino te ye muta kozala porte pe sujet à blocage na vie na yo. Nandaku na yo solo ka kozala te, muta ko pratiquer magia kozala te. Mupaya moko te na ndaku no nga na za na nzambe mususu kondima par sentiment te bandeko na ngai. Awa Jacob tangu nzamba révéla ki ye alobi soki bolingi kolandanga bobwaka banzamba bikeko. Yo o fréquentaka mutu nyonso mena munoko ka sœur en Christ, frère en Christ. Yo ovandisa mutu nyonso na ndaku na oto boite hospitalité ezali. Tala abana Jacob baboya ki kobala n'importe qui, baboya ki malgré tout leki na bango azaki déshonoré ba pesa ye na n'importe qui. Alléluia. Est-ce que ndeko nanga makambo ekomela ka biso, est-ce que totala ka vie na biso, banani to kota na ndaku na biso, banani o to pesa bango numéro ya téléphone, banani o to sola na bango, nani obenga ka copain na yo, nani obenga ka copine na yo, nani obenga ka fiancé na yo, nani obenga ka mwasi na yo, nani obenga ka ma copine, nani yo benga ka ma kopa mon frère. Alléluia. Toke sikoyo na Genèse 4:35 na verset 6. Jacob et tous ceux qui l'accompagnaient arrivèrent à Luz, c'est-à-dire Bethel, au pays de Canaan. Il y construit un autel et appelait ces lieux Dieu de Bethel, parce que Dieu s'y était révélé à lui lorsqu'il fuyait pour échapper à son frère. Déborah, nourrice de Rebecca, mourut et fut enterrée près de Bethel, sous le chêne qu'on appelle depuis lors le chêne de pleurs. Dieu a apparu de nouveau à Jacob à son retour de Mésopotamie. Il lui bénit et dit: ton nom était Jacob, mais on ne t'appellera plus Jacob. Désormais, ton nom sera Israël. Dieu l'appela donc Israël et lui dit encore: je suis le Dieu Tout-Puissant. Je te donnerai de nombreux enfants pour que tu deviennes ancêtre d'une nation et même une assemblée de peuples. Il y aura de rois parmi tes descendants. Le pays j'ai donné à Abraham, à Isaac, et je te donne plus tard je te le donnerai à tes descendants. Puis Dieu éloigna du milieu où il avait parlé avec Jacob. Jacob dressa là une pierre. Il y versa de l'huile et une offrande de vin pour en faire une pierre sacrée. Il appela Bethel, ce qui veut dire maison de Dieu. C'est lieu où Dieu avait parlé avec lui. Alléluia. Balobi awa Jacob akomaki na mboka wana.
Jacob azalaki akomaki na mboka wana ya Betel. Tango akomaki na mboka wana ya Betel, atongelaki Nzambe place oyo akoki ko adorer ye. Et puis Déborah akufaki, nourrice à Rebecca akufaki, wabane ko kingela Déborah bana et Rebecca bana. Comme on ezalaki Déborah akufaki, place wana banomaki yango place ya kolela. Et Nzambe abimelaki Jacob, alobaki na Jacob okozala lisusu Jacob te mais okomi Israël. Yango lelo soki bomonaka lelo Israël eza Israël, eza mboka moko utaki musika, ezalaki kombo ya moto patriarche oyo awutaki na Mésopotamie, awutaki na mboka Mésopotamie kalizaki na continent Afrique ya Afrique, awutaki na mboka wana akitinde aye kovanda na mboka o Betel, na mboka oyo atiaki makolokana ekomaki Israël. Lelo tobengaka Israël ezalaki parce que Jacob Nzambe apesaki descendant na ye mabele wana. Alléluia. Nzambe a changé yo kombo. Ndekolanga tika Nzambe a changé yo kombo. Tika ba minyoko ba souffrance oyo bandai komona okomaki kombo ya mambwenyi, okomaki kombo ya mapasi. Nzambe akomiso esengo, akomiso makese, akomiso muto esengo. Nzambe apambola biso penya place tozali. Toyebisa Nzambe lelo changer kombo nanga. Yebisa Nzambe lelo changer situation nangai. Nzambe akoyoka yo kota na kati na mabondeli makasi. Nzambe ako révéler pa na yo pe ako changer kombo na yo okokoma Israël.